lilobo nazolo bande ekosala musala o nazolo ba abando komona mikolo nyonso nzambe nde mutalimbisa bato biso pona biso akokufa kaka abutila nga mwana akoma ashwana pona limbisa miziki nepe kufi famille na bango ata mutu moko tomoni ete biso bato ya chimfundo oyo kaka bena ndemba soki bayawa olingoma désordre koleka kutu ya kabila zana congodialogue.com www Congo Masolo Congo Kosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le king is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Bonjour ma famille, bonjour yaya. Je te couche à matanga aba émotion na izani pona mukula lelo. en tout cas na ngeke makasi na ndena moninga mba mobali boya lali. Lokesa nga passe. Souci na kata libota. Ko mama na eto teka na otala bungisi ka jeune garçon akoki kokunda lelo ye mama kunda en tout cas ça li passe. Topé enfin na okiki basa moi geste en tout cas. D'être reconnaissant na bana wana pe. Merci beaucoup. Bino ba maman quartier ya papa na biso Richard. Papa Richard azala ndeni. Papa Richard azali mwa malamu. Mama nyonso azaki mama na ye, papa nyonso azaki papa na ye. Koto mona ba wera na ba jibe. Tango papa ni misiki, ba sacrifier ba tout ba wera na ba jibe na ba tol kona to mona. Mwana sala ki na pongi. Mwana lali komi ko benga mwana na tina nini. Mutu soka lali babenga ka mutu te. Tika mutu yo kenda ambiance na ndenge na ome ko benga mutu te. Bonjour artiste. Awa to moni yo sana. Naina matanga maître de bata bisuma maître musicien donc maître beba maître dans ça à côté tout yo landi to landi bex landi maître mbata landi maître mbata vraiment dans sens que avenir moko donc biso do bête animation maître ça wana zana biso so tambona biso do avenir moko balem moko le bon moko ko pona liwa ya maître yo lobani le maître to le kambo le bateau ba benga accident comme des accident yo nzimi ke za accident mais tant que mon équipe va bien accident ou va dire mon équipe za accident tu qui n'aura un accident c'est le côté makabo il est comme ça il y a de mon événement mais ne pas du tout le mon équipe za accident ça c'est une question à mettre avant la kimia c'est pas du tout non nangiri kabwani te babi ba misu bakaneli bexi on est allé si on a benga on oyo moni biso biso de ngado moni oba mise bo yeta matanga meta biso de banola la wana e bandela bola la matanga ti to yibo to li la meta to lali awa na to yoka na biso de simba yo sala yo ba timo bakabwana ki weza skoke mwana kundo donc mwana ya matele te donc mbata pasa la kifo pesa donc mbata pasa la kifo pesa ngata boyoka baba nibo oh na pas ça va qui donc est-ce que famille a Bexi pesa matango wana nde na éviter pour na studio le ko na olina mete donc na ndenge pena bien yaki na motata bilonga batete na tala mete de na sala ye na tala liji na tala kampo na ngade liji ko ni la mete donc na tala batu ka ina kwa ndenge ya mabete kwa atena bilonga batete coupe côté na mona ba konti akonti kama ça merci beaucoup ouais merci.
porte wapi nga uto za na porte nini ati porte libanda na interviewer kutu batu porte côté nini ya mina à travers interview boy bine Kala, mais moi na bino ezanini mpona ndenge bobungisi papa Richard oyo ndeko ya mwana bino ya mukolo deja bo balobi au 3e mois na kufi na kati ya libota mais moi na bino ezanini papa mama pardon limisarai yali pasi mingi na motema mari atade bo moto vandi boy toujours ataka lobate ata mukona yokaki likambo ya liwa Richard na ndimaki te ngai bayebisaka kezali leki na yeme tango na yela komi na ndako kuna tali bula mofuta Richard na kamwe ngai ko kwea d'émotion mais na saisir kaka conseil ne ko pesa na ba jeune conseil na ko pesa na linete ali kama ndenge boy na ba jeune musicien oyo bazo sala la question est tunai liboso mabe ba jeune musicien oyo baza ko sala makambo oyo nete yo petit Berti asali batika ba ke bozwito ndenge ba musumba komi ba juba succès na bango na ile ndenge oyo asali te biso beto ko lemba te to ko landela to sala no oyo esila nano bosi ba partir à lundi to ta seconde to ko sala pe pona ye. Merci beaucoup, mes condoléances. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour yaya. Ozana na kati libota papa Richard. Ngala tata mwasi na ele ke papa bon. Ba bibi ba tata mwasi bozola kila ndeko Bercy. Tokola kela ta mukete. Tokolinga mwana akola azwa mbongo abongisa pe famille pe abongisa pe libota na ye moko kozu. Oyo kama wabo ndeko na biso Bercy alobi ke aza innocent famille balimbisa ya senga ki bolimbisi et pa na bino tata mwasi koyi koloba nini. En tout cas biso bolimbisi to yebi yango te. Nzambe nde mutalimbisa bato biso pona biso akokufa kaka ndenga bomi muninga nde pa kokufa parce que mama ya mwana oyo anyoka mina baya na mombunga mapa na mutu ti lelo yelo ka abzaka bambongo na ndenge akobomaka bato akokufa peka liwa ndenge Bercy akufi ndenge Richard akufi. Procès sikoyo bakata ki bajishi balobi nini. En tout cas toyebi na position te toyebi position te totalaka ndenge tozokende kolala olamuka. Balobi famille papa Bercy mutu ekundi ezokunda papa na biso Richard. Est-ce que ça est solo? Famille na bango ata mutu moko tomoni ete pende bazana ba na somo po bakoma pembeni na famille ya Richard bakokoma kutu te parce que bayibi mabe na bango o bango basali balobi soko kufi na lisumu moko ekolanda lisumu na lisumu. Balobi toki solo ko moko banungu na kati kaka wa balobi bana poto pe ba contribuer pour na matanga papa Richard. Bana poto ba contribuer na loko te bana poto kutu bana souci balobi ke soki bomoni ye Bercy oya sali so bomoni ye bosala obilo bosala biso pona biso nenga bomi oya biso yepa ofaka bongo po ndenga mesana ko pesa bato na ndenge ya mbongo akokufa peka ka liwa ndenge Richard akufi toko tikele tante. Merci beaucoup, mes condoléances. Merci yaya mena sengi famille na bango place bazali baye ba bien moi na bango pa kokufa ka liwa Richard akufi. Papa Richard bazo kunde wapi na cimetière nini? Toke na cimetière ya Kitambo. Moli moneke ne kopema na kimia oya tikala te ya kodonda me ako umela peta kolanda ye kaka ndenge ye pa ke na sama bele. Merci beaucoup.
Maman, abutilanga mwana kuma age na yo wana po analimbisa ye. Ozoyokanga abutilanga mwana kuma age wana po analimbisa ye. Komoni azor baka uza charge ama ya kolisa mwana tata na campus. Azana mbongo. Asenga kina batu neso aza koyembela nze bapeselo. Bapeselo. Mwana pauvre azana elo bapesa batu te. Amwana mutu pamba. Nzambe kaka nde asambisa biso likambulu. Lukule ya kima kinyama na iba bendi na bana mususu ye akimi balali na ye balé na ye elamba zango na nzoto ya Richard abando komona ye mikolo nyonso abando komona ye alongola elamba wana po ba mesani bana miketi na ndenge bakoli maye kusana ndenge wana po akene liboso miziki ne pe kufi aya kasi e koma ki famille mukolo ngo moye mubimba lala ki nda kwana hein abayebi bien biso baza tim oyebi sika ba jipe biso bato chimfundo yo kaka bena ndemba soki bayawa olingo ma désordre koleka kutu ya kabila zana to moni ba ompete to bangi l'état to moni ba ompete to moni ba ompete ata muntu tokenda mais tokende pa nani papa banza iloko te tokenda nini hein l'état yebi bonga kota na prison nini tozaki na posa ke to mwana biso tokunda ye lokola tokundi ye tokolandela sikoyo to perdre déjà toza eloko tozwa kuna te papa na ngai tozwi eloko te famille pauvre ake kotuta biso ntuna tolo atie mosapi na monoko ya bato avanda nebe esika avandaki pa wera son ibale avanda esika azali koplace pa wera tata ne pas dans le fond c'est pas ma famille bato babengana ye déjà. Mes condoléances. Émotion na ezani ndengo bungisi mwana no ya mukolo boye vraiment. Na ko mutuna na ita. Na lobi ba émotion na ezani ndengo bungisi mwana no ya mukolo boye vraiment. Mais conseil malobani ko annoncer na famille Bercy. Naza lilobate wana likamuna ye na nzambe na ye. Ngai lilobani na ko kwa adresse. Ya sali musala na ye abomi. Mais zali kamuna na nzambe na ye. Bakende kusamba bakutana tota bakutana na we atindi liboso na ye. Akeye mubeso na bumwana na ye akeye boye. Mais wana nzamba kamuna na banguna nzambe na bangu. Nilobani na kuzala atikinga na pasi mwana nga zokende mubeso na mabele nilobani na kulubani mama na zwandele na bo bangu te bakutana total bakutana bakende kusamba epai tozokende biso nyonso liwa eza nzela mutu nyonso me oya mwana na ngai azokende boye tongotongo bazotika nga boye na kati ya pasi liloba oyo nazoloba nde ekosala mosala oyo nazoloba oyo nzambe apesa biso nzambe akele biso na liloba yango liloba oyo nde non jamais c'est maman j'aime pas beaucoup dire c'est ça moment est-ce que maître Richard Azaki marié? Non, célibataire mais père d'un enfant. Père d'un enfant. Célibataire père d'un enfant. Bon. Moi c'est la balle qui était. Mais balobi eloko moko toyoki bazemere circuler balobi mbongo ya poto nde o batindaki na famille ne elie papa Richard. Bon batindaki na mbongo euti po eutaki poto nde yango esali ke fale ba famille elie papa Richard balati ba toyoki ba rimere batindeli mbongo batindeli bino mbongo na poto yango ne bomi papa na yebi wana ta na yebi lika mbongo ta na yo ka kupete nani penza akundi mwana na yo nani foma kundi mwana na yo famille Bercy to yo mo famille Bercy et contribuer bapese ndambo famille abakisi penda. Merci. Mes condoléances papa.
congodialogue.com. congodialogue.com.